Ndeko Eliezer, félicitations na live au Salaki Lobby. Vraiment la sepeli. Ba live a boye continuer. Bandeko na zalaki na train. Na kanisa bomonaki na auto sa direct mo pe na salaki. Tango na kiti na train. Bon, tango na ki na train wana. Ndeko Eliezer a bandi live. Train wana bo kanisa teke boloba. Ah, Ndeko Eliezer azwaki tembele na live au moins 3 heures. Nga train o nazwaki euti Zurich. Tango euta Zurich e okoto Autriche. Tango ekolongo Autriche ekoti so Allemagne. Tango ekolongo Allemagne ekoti Autriche. Alebo kanisa. Donc na umela pe. Et pozo ki na vitesse na 200 km à l'heure, 300 km vitesse net avion. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko avana kota na Ndeko Eliezer pona ekoloba pe na ye na makambo bakina per kotenga na zanango. Etangu nyonso. Nalina lobana likambo yo. Bandeko b'autorité ya Congo. Tango bayi na poto, to tango moni bango boye physique, faut ko respecter bango. Ezala à travers mabe selon yo. Ezala à travers madame. Awa na poto, même au croisé na président Vital Kamerhe, amuyibi to ebiye. Pine ba otie na batakin. Soko moni yawa respect. Pona moni ministre sport Ndeko na biso mobali atingami ka kolanda ye bazo pekisa ye me azo continue ko abuser. Qu'est-ce que tu veux? Non, no problème. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Wow. Qu'est-ce que tu veux? Juste best time. Ouais, non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? No, best time. Non, il n'y a pas quoi. C'est quoi ça les problèmes? Best time, what is your problem? No. Mais c'est quoi ça? Reste pas ici. Reste pas là. Mais c'est pour vous ici, like? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Faites attention, messieurs. Oh, mais... Vous êtes avec un grand champion, faites attention. Oh, champion de boxe, like? Non, mais je vous dis. Champion de boxe? Non, mais faites attention, je vous dis. Mais what is your problem? I don't understand. Ok, tu veux? Moi, je vais t'éviter tout de suite. J'attends une voiture, like. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? J'attends mon ami il arrive en voiture. Je parle français très bien. Hein? Maintenant, beauté parce que ngana maître Djenko, ko sa na ngate, o beta maloko la mboa, o so seka. Non, je suis pas un voleur. Non, je suis pas un voleur. Ouais. Je suis désolé, messieurs. Passez une bonne soirée. Je suis pas un voleur. Ata sa de lo moko o ya ko mone sa gravité. Mais ça m'a bé. Bazali ba autorité non. To chrétien bango na yebi. Internet, na YouTube, na yebi. Mais soko moni physique boy ndenge de kwa moni. Eloko kosala opesi mbote non. Bonjour monsieur le ministre. Kotombo la pe loboko te. Iye mutu akotombo la loboko. Ata na lobi bien azosala bien te. Ata oyinaye. Même ngai. Vital Kamerhe amuyibi.
so naza na kin nga muta liboso na kotia epine mais soki na croise ne awa na kokitisa mutu na kopesa ye mbote bonjour monsieur le ministre na distance soki atomboli loboko na pesi soki atomboli te esuki wana nakei ye pake na koti na TikTok so na kota api soko occasion emonani nasali oyo na koloba eza bongo epui nani natia nalobela bango mabe te naza mpe natina nasalela bango baémission te mpo na na makambo ya politike te politike eza makambo etali nga me naza na makambo ya koloba te mpo na maîtrise yango te me nde korespecte autorité omoni na nzela wana moto tu eza devoir ya citoyen ndenge ndeko na biso ya mobali oyo amonaki ministre oyo sport aninga kopesaka mbote na mosika esili akei atieki bango esili meme ana likambo akoloba te soki amoni eleki makasi mingi akotuna bango permission akoloba likambo boye alobi soki ya 3 minutes ou bien 2 minutes mpo soki 10 minutes baboyi soki 30 secondes balobi lobango esili so bapie réponse to bapie te esili bandeko tosalaka différence parti wana bon ndeko Eliezer nayepa na yo sikoyo ngano tokute na nzela te mpo naloba no monsieur le député non to na internet très bien na félicité yo ndenge ozokontinue kosala makambo modele osalaka chaque fois ozodéveloppe yango me ndeko Eliezer nalobaki na kotuna de question natiaki mpe wana nalobaki Reda aza en vie ou pas mpe nakomaki mwa eza osala enquête mpo toyebaka so aza en vie esili de question otalaki yango mpo otangaki yango olobi okorépondre na baquestion tout totia j'aime to partage natie mpe j'aime kopartage na partageaki nanu te naki na doute alors oyambi mpe ngai te komatsanga mpe nasengi omatsanga omatsinga te me nayebi oyebi ngai mpo otalaki ngai otalaki mutu nini yango azolinga mata ntango otali papa robo otali image ya liboso nazobina torchini nakomba site bisika wana olobi oyo moto akoyamba te voire meme nakanisa ntango oza koloba tokoyamba na bandoki awa tokoyamba ta mosonga mpo tiaki nga na liste bandoki me namoni yo mpe bisika oyambi ndoki te olobaki koyamba na bandoki obie yo moko oyeba ndoki ndeko Eliezer oyebi ke oyo oyelaki biso eza information ya motuya ya sire oza na expérience bando ozala journaliste oyaka na makambo basujet moko elaka mpenza pointi juste lelo oza député oza baparmi badepute oyo yo ndenge tozomona na maloba no moko ozali anti-corruption ovivraka na salaire bafutaka yo mpe na mosala osalaka alors toza no besoin bato baza no besoin bazaka bato wana te oyo matiaki olobaki bawumelaka te me bato mosusu bawumeli olobaki soko olobi mbala moko esili okokita yo kokokitisa bato te bato mosusu balobi 2 fois 3 fois mosusu soko to yo moko olobi aloba lisusu ngai papa robo na continue kosenga yo na komiti kokoma matisa ngai oboyi na bimi na TikTok na fini bisika rouge o bakoma kolingo participer na nini na fini mbala ebele au contraire kote komi o telefone na yo échauffé déjà kala te kokata
Pozo ye bangana zawana. Batu batikali muke ozomona. Ozobetanga kara ya vis-à-vis. Okansa na kutuna makambo kombie. Okansa na kumemona rando tondengeni. Yoza mayele. Psychologique moko chidienga ino. Psychologique mafo chidienga. Okanisa kinenge na tuni de question wana. Nangana baksela webele. De question wana na yebaki. Yomoko ko developa ngo sanga na tuna yo. Po question liboso zali. Est-ce que Reda, est-ce que kutute? Na tchaki Reda, aza envie ou pas? Question zana no mukuse. Phrase moko ya mukuse. Yo ningo kozong sa réponse, on ningo développer ngo de kweleze sans que ngai papa robot na tinda yo. On ningo loba. On ningo tanga liboso question nanga. Batu balinga balanda yo. Est-ce que non, est-ce que écoutez, Reda aza envie ou pas? Alors papa robot na moni question Reda aza envie ou pas? Bon, pour n'angande kwa les na koloba za envie no. Tant bakanga ki azaki envie, ba libérer salo ba source nanga za envie. Wana réponse na motuna na liboso. Oningolo babon. Alors on va na deuxième question otuna ote. Deuxième question zawana. Moyeza osala enquête po yeba. Wana ndeza motuya. Wana ndeko ningso michopo. Parce que moi lo bezate sina sala ki enquête na kendaki na makala na moni kuna zate balobi akota même pas. Wana toyebi. Potanga na lobi enquête et la kisi pose à l'envie. C'est que le seul moyen au sala enquête pose à l'envie. Faut le voir ba famille né. C'est que Reda azanga ba famille. Na kaja Kinshasa. Reda uta Braza. Reda ta msozaki bano banokola na stade 24 novembre. Reda sana ba famille na province. C'est que wana soko tanyango lokola yo okendeke tina likamuna suka okolinga omema yango titango bato bakomona clair. Donc okolinga osala enquête epesa yo signe yeke Reda za envie bato pe ba comprendre. Donc wana déjà nazana tina na baksa question te. Yomoko okoma koloba. Okoloba egosenga na tala ba famille na egosenga na tala ba camarade ne. Poko linga kosukisa lisusu teke batu o babanda kozane ba na prison balobaka ke Afrique du Sud bango ba yebi po bango babanda kozana ye. Wana koloba lisusu te. Ponga na komelio moye zate moye zali osala enquête na komikut ozana moye te osala enquête pona koyeba soka ya vie. Donc oyebi déjà que okolobelanga susu te bato ba na prison poza mayele. Oyebi ke faut sala enquête pe oyebi ke enquête tango soki Reda akufa eko bebisa makambo na mboka eko tie scandale eko bimisa pourquoi Kasongo ba transférer rapide na tango procès ako toka po enquêteur wakangi bango zaki Kasongo Kasongo ye wana solaki na big boy devant caméra tomonaki. Alors sikoyo ye transfert rapide. Donc oninga koloba toninga omena enquête ubeta musu yango boyi kotuna
Oboko tangango. Poko même songa muno. Siko sali parti politique. Bongote. Eza en Angleterre. Eza na Canada. Eza na États-Unis. Autriche eza te pa nga dali. Mboko nga naza komo na Autriche. Eza te. Ok. Na ebite so ezali. Alors, ndeko Eliezer de toutes les façons, na senyo merci pour osalaka musala kitoko. Po osalaki osali no mabe te. Ato matingai te, ato répondre na ba question wana te. Oza na raison tino sali bongo yebi. Yo za politicien. Yo vana Kinshasa. So pe lelo ozwi likambo. Nga pe na osepela te no. Poza ba parmi ba député oyoyo baza anti-corruption. Corruption ou bien corruption. Bon, il s'agit de comprendre le Nairobi. Ozali mutumoko vivre na salaire na yo. Poza mutumoko bando zala journaliste, tilelo konya journaliste. En plus, to komi yo api au commission de télévision. Ah, ok. Rappelez nga na tinda mwana kasi nga moko ana 19 ans. Asisa classe. Ah, osa teste mena tiki. Po na yebi nenga zate na nupe na mona ete. Eloko na yebi na tindela ki mbongo po na passeport na yemoko ameliao. Na bakisile mbongo musula tala soa retraité kaka. Rien du tout. Ya mwe na tinde pe kune ate. Na boy na wa soni no. Koka soni po na ngai mo kizoba ona salaka. Na nango d'accord. Mais na oka soni. Na lo bano na zo tindelo mutu moko ya malunga. Akomi kuna makama malunga te. E osimba te no. Eza ridicule. Bon, ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba sa tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.